eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film no image banza soko ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Taxi Kumbangana Yolo. Le grand YOLO, l'amicale congolaise de YOLO d'Île-de-France, ACYIF, totalise 12 ans d'existence. 12e anniversaire. Baby You, fête à Dallas. Ya YOLO, grand YOLO. Oya zangi maatro. Le 29 juillet, ils ont Mouta Koufa, Mouta Bika, Moutou Foa. Donc tous les Dalassiens, Fobozala. Tous à la Bomoko. Une date, le samedi 29 juillet 2017, de 20h à l'eau. Un cadre, salle Espace Galilée. Une adresse, au numéro 5 rue Galilée, bâtiment 5, au Blanc-Ménil, à côté de la zone industrielle du Blanc-Ménil. Sortie autoroute A3, A1, zone industrielle Garonne Nord. Soirée VIP, dîner dansant, animation musicale avec le groupe du prix Nobel de la guitare, Kaem Madoka Londende, en présence de toutes les vedettes de YOLO. Tozana standard camarade nanga makaya. Camarade nanga makaya tozaki binemi tozongani. Ya mokili fwe ganga. Vraiment, awa mutu nyoso boyebi makaya te. Lili makaya, moi c'est Château Rouge. Boya ebele. Tous les dimanches tozali awa. Place yango ezali porte de la chapelle. Stade moko eza awa. Soy boye epa makaya ko bakima na banyongo ebele. Surtout mukolo mbula. Boya kofuta banyongo na bokendeki nango. Eyanga camarade na Marie Samba Aminata. Ba vitesse. Toza pe na ba Christian Ebonda. Alandi biso na terrain. Aye kolia pa maman Lili Makaya Christian Ebonda. Oloba nini pona maman? Allo na sepeli trop dans net ça na la chapelle na terrain ba beta mbale tozala ba kevele awa na ba camarade na ngana na Marie na Aimé donc biso na ba Christian na yuyu biso yeso misatu donc soko boudé o bandi tozala asala mokili na yo donc ndenge ça awa. Donc la Z, tu as la Z, la petite sœur Nangaï. Donc voilà quoi. Boye belé. Ah, Mikolo on les apporte la chapelle de Salamakam. Lili Makaya. Nana minga olobate zanga dollar. Moi ça mwindu po basino so batela. Basino so ba. Ezanga dollar te. Ezanga dollar moi ça mwindu po batinyo so batela. Basa mwindu to tikala mukie. Dans zwa biso bien toi na chapelle. Po batbaya wa ba commander ni. Po batbaya ba yaka na porte de la chapelle bazui même tram. Toi na rond-point Victoire. Parce que à transport est facile. Okozwa tram okomi okozwa PC okozwa métro. Biso toi na Paris Pendeska ba na Paris à Calabazara eza dans la chapelle. Toza na Brochette. Toi na Liboki Angulu, toi na Liboki Thompson, toi na Brochette na Malangwa, toi na Taba, donc toi na Nyonso, na Ngola Rotumba. Dans son état pas Lili Makaya. Eh, on a goûté deux fois. Yaka kaka yo moko omona ba goût. Sopoza, sopo linga memela emporter, ba memela emporter, memela madame. Sopo le bon oza célibataire. O lukaka mutaya tumbelo Brochette on anda kupana. Emporter, soko même emporter faut bonga, nous allons bon et belé. Ah, moi ça sexy. Moi ça sexy, moi ça mwindu. Basi nyoso batela, makaya za na top. Basi nyoso batela, basa mwindu to tikala mukie.
na top. C'est bon. Bon, et pas naza na semeki nanga. Marie moi ça kitoko moi ça molai. Boto biso pe bana kitoko moi ça papa Christian. Donc toza kota camarade na biso Lili. Biloko kitoko, réception kitoko, kolamba kitoko. Donc siko lingo ya bakoto yo. So lingi na oza na gare du Nord, zoa bis 65 etika yokuna ozu tram oye bakoto yo. Dans la minute on a le banazana semeki nanga elengi ya trop nakana nanga mobali leki nanga baleki nanga mibale elengi ya trop babisu na nenga à Paris babi terrain porte de chapelle zongi. Alors prêtre oloba nini pona batu baya ko baya ne siga o ba région de Siga o ko pesa bango adresse. Ouais ben voilà à Benda dans la porte de la chapelle. Je me présente premièrement, c'est Jansim Voula, père double en direct de Paris. Bon voilà, tu peux moi tout vite fait la porte de la chapelle là pour s'amuser un peu. Parce que tu sais, pendant la semaine, trop de cailloux, bon. Voilà, à la porte de la chapelle, Benda, ton concert. Et solo la pépelle, dans les bons quoi. Tous ça, tous au moment on a pris palin, lobby caillou comme d'hab. Voilà. Et d'une image toujours, Somoto, à suivre. Moi le lobéali na verre na yo eza rarement tout le monde a battu mais la masanga na kata terrain na verre yo mais on la verre avec fierté nyoso olobani na ba e ba olanda biso na momao en tout cas so eza oloba ezaka tozaka chez Lili Makaya ne muta osala ke batutu basala boye donc chez Lili Makaya vraiment o mena vambanu Jansi Voula yo ba masebele bazali kilenga lisu ande mobazo miselanga elibokako atikala kobosana kate pour naza peso batena za maele affaire à douzaine tout monde tout zoezo donc naza maele soda yo basoda bazo bagare pour na bazala seko pour ba des services tout ça a pena chez Lili Makaya ça va. Pendant ça, on Congo de quoi le terrain. Na moni pe mettre JP Mandiango olia monta ba na terrain et pas Lili Makaya. Mettre JP à cause ngali lobate. Hein, mettre olibinini. Te biso ma doit la carte à Paris. Te doit la carte à Paris. Nega to so to lobega ke. Fallait pas concert wana beta ngala on se fait la pour la concert ninge beta kité. Po ko yana ngala terrain wana yaki mubu ereza mubulu. Let's la filmer. Comme on dit Mogoyo, nous sommes en Mogo, 35 ans en Mogoyo. Donc, nous ne jamais un petit Mogoyo, on a mouké. Ceux qui ont bouton, ça a 95 ans. On a un mot hyper dirigé Batou. On dirigé Batou. Il y a un conseil qui est en mais quand il y a un qui wana. Soga keo na yoka kisu ba ivoire so banani wana ba vimba ba yaki. Nasi ba mona make non, il y a des grands prêtres petits mais costauds. Ozo comprendre. Na ndenga ba bete mboka foto batela ka mboka na biso. Mutako ya awalo ba ka beta. Atakutu Jésus Christ na Paris ko beta te. Malgré yem ta dirigeant mukili aye mais à la Paris concert Robert jamais. Ba Kofi ba betité, ba Wera ba betité, ba Jibé ba betité, ba beaucoup les grands prêtres que son âme repose en paix. A betaté. Bon yo petit mo boye, malgré ça vient na Boutou. Alors il y a un concert à Paris. Ah non, on va un concert à Paris. Nous avons ce là, ne soit bien, petit yo la mikolo. Attends qu'on a ce là na yo que on peut bien air moro. Maintenant on nie que tout balando na sima. Ba olando na sima. Ba maman ba sara na ngote petit frère yo ka ba kolo. Ngana na 57 ans. Ayo kaka tolika rapport à petit biso fa na mboko ba 35 ans o ya toleka biso yo beta o beta ngo neni mboko eza na batu nango ya na batu nango o lo ba ono to yo kala to ba jaloux elika ma jalousie na mboko na nga batu ba okufa
na mboka nanga bakoboma bato mboka nanga barwandais bazwa mboka wana makambo olenga na mboka na petit frère oyebi yango te vraiment petit otiaki tetio ya kobeta jour obeta abomi bato na zando mais bokanisaka mpe herboti ti bopousse bato na mabe biso taka bato ya non violence mais apparemment ozopousse bato na mabe biso batata maboye ta makambo so osala te toyaka ntina madeleine mpo na yoka olingi obetaka na kobeta mais kelo obeta ata na turquie kelo obeta ata na afghanistan bino monika ya paris belgique soki na nini mais non jusqu'à nouvel ordre nde bokobeta pour le moment bokobeta te bokobeta jamais na mboka bokobeta te okomema bato ebelebele bametre baya kuna baprotege o petit frère keba na mokilo ya na makambo ebele ndimaka peuple mpo bacombattant bali neti badepute ya mboka na biso ngai na nanga combattant te mais nayokaka bacombattant wana mpo badepute bango baliaka mbongo te ko mbongo ndenge badepute na pampa lakini baliaka mbongo bango bapeuple alingi bango bazala wana makambo bakoloba wana ya baconcert te eza juste yo oyo oparie na paris on parie jamais à paris petit biso wume na mboko oyo jamais yokoyoka oleka biso mpe ezala motu makasi pendant makaka mais esprit na ozozonga ozala baconseya bien nayebi koya na pire petit na nga mpe aza motu na yo petit na nga trésor mbombo aza pire petit na yo mais nakomisa trésor apesa oconseya bien oza mal encadré bapeti wana bapeti trésor batanga na bauniversité mais na kamwe koma wana conseil ya bien te batata mobima na bamama na bakoko baye kuna yoso bana kobeta kaka na mboka oyo napesi héritier bana poto balingaka yo mingi mais eloko oyo ndo osala concurrence na bana poto vraiment to regrette mingi oandeko na biso ya mobali tala bato nde baokufa na Kinshasa papa mais makambo osali ezalaka nango te omonaki ke yo omikoki mais omikoki te omoni nde bana poto basukisi yo yaya omoni lolemo yango balobaka lolemu munoko yango ezalaka epolaka eloko ya liboso ofingaki telema bana poto mingi yango balakisi soki mwana poto aotikala toujours mwana poto bon corrige mentalité na yo papa soko oza intellectuel yeba kosolo na bato so oyaki na lolemo moko ya bien tamso olinga kobeta masolo na yo kitoko mais ofingaki telema trop bana poto yango biso pe bana poto tolakisi soki toza toujours bana poto ciao moto ngai biloko te nayaki musicien te lokola bahéritier ngai nayeba na ngai musicien te nayeba te mikro te na paster te voilà paster namona ndenge bamikro elaka te ngai ntango naya bapetia namona bango te nayeba bango te mais terrain bato baosepela bien ebandi nano esili nano te ezobandaka eyaka ebandeli mais lelo mpendaki mauvais temps tosepeli te mpo mauvais temps nzambe apesi mbula mais lobi ntango mosusu ozala bien samedi prochain dimanche prochain peut-être ezala bien mais terrain tozosepela edire image et là il fait des images moto aliboso aye na kati ya terrain depuis ngai nayaki awa oyo namoni moto asala bavideo ezaka edino bamisusu baza te bamisusu baza te donc oyo bakoya na bango nsima l'échec de la classe voilà mais nasepeli edire image babi mombongo pasi mbongo pasi bota mama Lili Makaya ndenge oteka mama Lili Makaya tu mama brochette na ye mama mo lilobe ali ha c'était là moi Seigneur na sepa na simba oh la 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 tere oza matata Lili Mbongo oteke ebele mpo aza mosi ya Nzambe alingaka batu Seigneur atasali bien nasepeli mingi tere ezoleka bien
calme eza en tout cas bazairwa bakomi kose comporter bien bitumba eza te toza tranquille. Merci beaucoup. Bana nanga nalingaka mingi marke badivision na baesprit mabe me baa bolingo nanga nalingi bango mingi bisou bisou. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, vite kitekou, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Merci pour la parole et à dit nos photos et dit nos images. Nous avons dit nos images de Polisa. Oui, ma camarade, nous avons dit au Boaka. Il dit nos images. Yondo Zalaka. Il dit nos images. Il faut Zalaka. Donc, nous avons mis de Pesca Masolo. Nous avons dans la chapelle là, il y a terrain. Donc, bana Kini, bana Braza, bana Angola, bana Europe, nous allons à France, Belgique, bambo gagnon sur la Suisse. Donc, bambo Tebele, vous avez des policiers et nous avons la passage. On a des gonanga pour la publicité pour l'album à dépôt toujours, tu m'étonnes. Marché bientôt. Donc, marcher ça kilo quoi. Naloba nini? Non, quand même pas. Nalandika maman. Papa, miawa. Olingi tabo rolia, olingi crevette rolia. Ma papu pe somo, sangwe sekei. Taba pe nazo sala wa somo. Margana ya nga retard menate kaka. Nayaka retard gundé. Awa. On a battu publicité kaka te yo peka sous publicité ba ya me ba tosa. To boyité. Batika so ba mama pe to sala to vivre. Batika okanga ba camion. To boyité batika ba camion awa. Là ça otia ba voiture eza kuna. Batika ba voiture to vandi tranquille. Mais biso ba zaiwa to lingi place dans la tranquillité. On fait la place ba se distinguer. Parce que tout est possible. En tout cas, Servino. Persuadé, tout le monde doit avancer ici. Mais il y a des gens, ils sont très malins. Vous comprenez, maman Mané Lingala m'a bête une fois là. Donc, vous comprenez, maman Tanga. Non, lobani boyanga boyaka ebele na chapelle, boya ebele toteka, toana ba brochette, toana ba maboke ba biloko ebele quoi.
adi filmé azozwa brochette. Il y a 3W pendant Sangwa Congo, na terrain à porte de la chapelle. Babi ezo inda danger chez maman na biso Lili Makaya akangi masolo na porte de la chapelle. Alors dans un moment na zapena baye oyo tuzala bango longo na yo route na pena Pati Kingunza. Pati Kingunza nene ba présence na kati na siga oyo. Pati Kingunza bonjour. Bonjour Edino Image. Présence na siga oyo. Oui. Présence na siga oyo na yaki pona soana ba sans abri na porte de la chapelle. Qui? Parce que dans une association, on a sali, une association, et ça Mituel Kingunza pour l'assistance humanitaire et le développement intégral. Donc, on a une solution bango, ici, aussi compromis, tous na terrain à chapelle là, le 1er octobre. 1er octobre, tous un événement, tous liés ensemble, on a gratuit. On a une carte d'association, on a gratuit, on a accès gratuit. Mais le reste, ils ont quelque chose au foutu, aux billets, au côté. Ils ont journée sans abri, ils immigrés ensemble. Pati Kingunza likanisi wana ozoki yango ndenge nini po lelo po sala association olandika bande konde bo sala association yo pe ko kotika na mai wana to eza pena likanisi oyo e uta pena kati ya motema na yo e nalandi bande kote bande ko tu wana ba sala so ba sala so ko beti na Google o mona mutu te eza kala ngo ya falso te biso pena so ke na préfecture e bani ya Val d'Oise soko beti kaka Mituel Kingunza na Google omoni omona biloko tu basir na mutu eza ena yeba yo na papi Mangunza boza bandeko te wana pangi masa pangi pisi pangi égale pia pangi parce que nous na papi Kingunza Africa Future na somo na be Pati Mangunza bon Pati Kingunza yema papi Mangunza nga Pati Kingunza association notre koyeba kombo nango isa Mituel Kingunza pour l'assistance humanitaire et le développement intégral. C'est ça. Même si on a un site internet, est-ce que c'est ça vrai? Ouais, tu appelles un site internet na biso, isa Tempo Magazine Wood. Ah, comment on peut ça moi? Tempo Magazine Wood. Si. Tempo Magazine Wood. Tempo Magazine Wood. Est-ce que si tu as motuna nanga si tu as eza pona ba chroniqueur ba ça tous ça site venda oyo lem su côté kabiloko lem su pona association na te biso do ça loro pona Congo kaka te do ça loro pona monde tant on a Wood et là ça monde donc Tempo Wood to ça déjà na carte on l'appelle NZT boisa Wingeza la ratuana, tout ça, il y a tout dedans. Tout ça, aujourd'hui pas 2 minutes, tout ça y est. Vous avez fait 2 minutes. Il y a ça là, mon kiliba là, Pati Kingunza a fait 2 minutes, grand frère naï. So vous avez battu. 2 minutes pas ça kata makambo. Bon, miti. A Rosala la kati, elle se appelle ça seulement coup de pouce, n'est à la rare. Ils ont la rare. Dès mon petit, le lot de pas Edino Image. Mon coup de pouce. Moi, je vais ça se bien. Au le 1er octobre, Edino Image. Fozala. Après ça événement et ça la main en noté. Et ça que notre sarre na biso to sarre mo lo mo. Et ça maman ça légalisé. Donc même ma solo on niveau mususu. On a niveau mususu. The world. Pati Kingunza na zota mingi te soki opesi nga invitation na repartir na Rosala. Oza déjà l'invitation. Oza l'on déjà. Merci pour nos zota mingi te to comme na suka mois dernier mot na bayo so ba lando na moment o. Pour la raison de paix association na yo ba ko sa ndenge nini. Dernier mot ezaka non muto tout. Ezaka congolais te mutu tout etaka un être humain. Biso tout to ebi to kemba. Tous les gars étape pour ma passe. Muto tout, tout ça l'appelle muto tout. On va mon thème à aider. On va mon thème à aider. Abenga biso, edi no rocha numéro. Abenga biso, on va mon thème à aider.
po dernièrement to publiaki na solo moko na eloko na biso na Facebook association bato mosusu bakomi ke no o baoyo baafricain oyo bosala bango confiance te bakozala baarnaqueur comprendre mais tellement po tolinga ya malamu na ya mabe soki toza ya mabe po tose corriger tozo accepter tout mais oyo congolais tout camerounais Congo Brazzaville oyo aza motema koyede aye toza po toyede kaka bato oyo aza motema ya koyede ke ya kotya mwa 1 euro esala bien po toza na bureau neti bureau na biso eza na porte de Paris 70 boulevard Anatole France soye toza wana kuna pesa bakuta Patrick Ngunza te ba secrétaire bazaka bakutanga te nga bomona nga bete secrétaire aza post-criture eza siko o jouer rôle ni na kata association nga aza président fondateur mona Kisasa pe toza yango na mois prochain nazo kita Kisasa poto finaliser makamsu na Kisasa mais so oye mutan oya azo obligé azwanga amona nga te apo obligé azwanga na téléphone te azo secrétaire donc c'est na komo ça to bengi na téléphone au président ça se fait pas obengo zwanga te mais so obengo na président aux président mais ceux qui pendant l'association ba secrétaire baza mamuto eza et dino de josa tozala zalaka ozara be formation yo mo yebi mobunga dikoko mobunga pe na Pointe Fabrice Ngamba na Pointe tout ça tout dedans. Merci Patrick Ngunza toko zota mingi te vraiment to comme na suka masolo na biso na caméra toi ki bongo na di koko bokungu vraiment mingi olobeza na ngote na pesi ba mbote na ba inoso o ba sunga pendant sangwa Congo na pesi mbotre na maître Kamango champion Kamango maître Chiba toza na maître Odilon Amosi toza na maître Bele ba aliawa vraiment na pesi ba mbote vraiment na portabino na motema pendant sangwa Congo za bino bo s'abonner ça lango gratos na www.pendant Congo et site na bino ba basala kana ngai étoile d'amour top modèle Tania Bayo et puis Misamu diamant taillé et Gisèle Eumba diamant noir vraiment bo s'abonner aussi na Gisèle Eumba diamant noir et puis ça tokos bon di koko bo kungu na réalisation check donc Paris Belgique Suède partout Allemagne genre c'est global et PM Express ya Yemeye Patrick Malouavengi déloger à Moko hein donc agence ya fret on a bateau on avion on wapi Global Express bakifuna nyonso na lokeno na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi vraiment l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, nous sommes allés de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Et dit dans l'image, et là on sait yo, chicoté bango. Et dit dans l'image, Banza Sangoya Congo. Et dis non, Baje.